Bandeko babolingo mbote na bino nyonso bino mutu mesana kolandanga na bilili et partout bozali. Ndeko na ngai soki na ye lisusu po na koloba na bino ezali po na ko répondre bandeko oyo batuna ngai mituna. Bandeko wana bakozela mibale to misatu bien mine concernant papa Éminence Diangenda, papa le défunt président papa Joseph Kasavubu et puis l'ancien ministre de la Finance et sénateur papa Emmanuel Bamba. Bande konangai ezana bato bazo souffrir na question wana ti lelo bazo zwana no réponse te. Bayebisinga pasta toza likambo moko mais likambo yango zo concerné kimbangiste. Mais tozwaka nango peza réponse te. Alors to meki kotuna yo po to mono za na sagesse pe intelligence na makambo oyo ya mboka na biso. Alors meka osala tout au répondre biso. Pourquoi par le défunt président Joseph Kasavubu tango ba mindele batunaka ye sikoyo tozo pesa yo indépendance mais oko travailler na religion nini, est-ce que catholique ou bien kimbangiste ou bien nini? Alors le président Joseph Kasavubu réponse nezalaki christianisme, le catholique et le protestant et le reste. Alors bande konabiso ya kimbangiste baki contenté. Pona nini bazaki contenté parce que l'interprétation ya batu ezalaki ndenge na ndenge. Ba expliquer ki bango vraiment pas pourquoi Mbuta Joseph Kasavubu au lieu de baki kimbangiste il y a le baki catholique. Bande konangai bo fona matoi na bino bino tuzolanda ngai. Réponse na opesa bino eza réponse moko correcte. Eza réponse ya boina boité. Alors pour la réponse on est la malamo, il faut to zonga to kino luka nani papa na biso Emmanuel Bamba. Papa Emmanuel Bamba oyo boyebi ki asalaki prison na mboka oyo ya Elisabethville. Mais mes chers patriotes, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, moi en tant que pasteur nakoti kabino ndengwana te fona luka exemple moko ya Bible. Bande konangai soki boke na Genèse 20 chapitre 20 verset 2 bokomona Abraham ba interpellaki ye na mokonzi moko oyo babengi Abimeleki. Abraham akomaki kuna na mwasi na ye azalaki kitoko mingi Sara. Alors tango bamoni mwasi yango kitoko makasi babi mais oyo akoki na moto te. Batuni Abraham, est-ce que oyo azali mwasi na yo? Abraham habité, c'est ma sœur. Soki boke na Biblia na Genèse chapitre 20 verset 2 bokomona yango. Babi azande kuna mwasi azande kuna ngai. Abimelek azui mwasi wana amoni ke sikoyo il faut azala mwasi na ye. Mais tango alali na butu Dieu a intervenu auprès ya Abimelek. Alobina maintenant fait très attention ko toucher mwasi wana te. Parce que mwasi wana aza mwasi ya prophète. Bande konangai na Biblia na biso na Genèse 2 verset 20 non Genèse 20 verset 7 azali mutu ya liboso oyo na Bible babenga prophète, c'est le prophète Abraham. Na Genèse chapitre 20 et verset 7. Alors Abraham na Genèse 20 verset 2 alobina bango non, effectivement
azali ndekunanga ya mwasi. Mais pourquoi Abraham alobaki ndengwana alors que Sarah azaki mwasi na ye? Parce que il était devant des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Alors le kola batouana baki na crainte ya Nzambe te, amoni ke soki nga na lobi ke oaza mwasi nanga, bako préféré ba bomanga comme ça bazwa mwasi. Voilà bandeko nanga ba oyo balingi kotanga histoire wana po bayeba yango bakozwa Genèse chapitre 20 bako banda na verset 1 bako kende ti na ba 17 bako ya komona peut-être na verset 12 ou bien na verset moko boye Abraham abani ko expliquer Abimeleki ke non Sarah effectivement aza mwasi nanga mais aza pe sœur nangai. Donc c'est l'enfant de mon père et non de ma mère. Donc Sarah azalaki petite sœur naye oyo biso na poto to bengi demi-sœur. Voilà. Donc pour naye tango alobaki c'est ma sœur, il n'a pas menti. Donc Bible zolba biso c'était un demi-mensonge. Mais biso attaque basal Nzambe, ba pasteur tous on a droit ya ko enseigner demi-mensonge te. Mais Bible le biso ke ezaki demi-mensonge oyo Abraham alobaki po azala sauver po il était devant des gens oyo bazaki na crainte ya Nzambe te. Bande konangai Dieu ne voit pas seulement nos péchés mais atalaka pe ba intention na biso. Ya bomona ka bato ebele tangu yo ye na ofra oyo okosi yo zo mona ngo péché mais Nzambe zo mona ngo péché te parce que ayebi ke yo okosi parce que olingi ozala sauver pe o aider bato oyo batika na mboka bazana pasi. Voilà. Alors bandeko exemple na zui eza exemple moko biblique ngai attaque pasteur na koko lekate sans que na zongi sabino ne loko moko ya makomi. Alors to zongi sikoyo na likambo oya biso ya Emmanuel Bamba. Bande ko ngai bana Nzambe, chers patriotes et frères et sœurs dans le Seigneur. À l'époque ndeko omoni kombo tolobaka ya mbuta Simon Kimbangu. Eza kombo moko très puissant. Eza kombo moko oyo africain nyonso ayebi pe a respectaka yango. Mbuta Simon Kimbangu a combattu l'injustice. Ndeko nangai soki le lobino ba musu bozoko ko encourager l'injustice, mais Mbuta Simon Kimbangu a combattu avec fermeté l'injustice. Alinga ko matabukete. Yesu sinelaki peuple noir a sa liberté. Alors bandeko nangai, qu'est-ce qui s'est passé? Soki ba moni yo oza mutu oyo olingi mingi papa Simon Kimbangu pe ozalaka mingi attaché na ye ndeko bako kanga yo. Mundela lingite yo okumisa Simon Kimbangu. Mais sikoyo Emmanuel Bamba, papa Emmanuel Bamba abandai okumisa Mbuta Simon Kimbangu. Azaki trop attaché na ya bazui yedi. Bakena ye na tribunal, pardon, na prison ya Elisabethville. Kunande epai batiaki na souffrance na Mbuta papa prophète Simon Kimbangu. Alors tango to komi na 57 baiko bimisa ye bapesi liberté provisoire papa Emmanuel Bamba, mais interdiction de quitter la ville de Elisabethville a quitté Amote. Ndenge Nzambe asalaka makamu sina ye papa Emmanuel Bamba aiko se retrouver na Kinshasa pe akutani na baninga na ye ba congolais et plus précisément ba Congo oyo ya Abako, alliance de Bakongo. Alors bandeko nangai Emmanuel Bamba azalaki nani? C'est le premier ministre à finance ya mboka na biso RDC oyo avandi saki économique. Et lorsqu'on parle de 12 milliards oyo kasabuba tikata wa kendaka, c'était grâce na papa Emmanuel Bamba. Donc à Simbi Finance de 62
jusqu'à 64. Après, na 65, aye ko bima sous sénateur élu par Labako. Ndeko nangai, voilà à peu près eloko onako le banabino Yambuta Emmanuel Bamba. Mais lokola biso na mboka na biso, histoire eza de côté, moyen toyeba bato basali malamu o basali bolamu na mboka na biso eza pratiquement difficile parce que tozozwa bato mosusu ayebi kutu RDCT ayebi kuma président. Tomona mutu mosusu ayebi ata histoire moko mukete ayebi kuma ministre, ayebi kuma nani, donc eza mawa mingi bandeko na ngai. Alors voilà bandeko, vie souffrance ya papa Emmanuel Bamba. Lorsque Kasavubu était interpellé par nos colonisateurs, les Belges, tant batuniye sikoyo yo loba na biso bandeko na ngai ezaki question moko piège, ba piéger Kasavubu batala soko loba ke église religion kimbangiste. Parce que bon batuniye sikoyo yo zozwa pouvoir, zozwa mboka, mais ko travailler na mboka na religion nini. Alors, le papa Joseph Kasavubu, c'était un homme très intelligent, sage. Attendez, ils allaient question piège. Ils allaient question piège. Mais vous avez été. Alors, ils ont dit non, on a travaillé dans le christianisme. Mundele a sepeli. Or, Mundela zela qui est à l'obaki maniste. Soit le bika boba bouffe a gagné, ma kaboupe indépendance et continue boulot. Alors, mes chers frères et sœurs, chers patriotes, naïbike, réponse oyo, Congolais nyonso azalaki nango besoin. Congolais nyonso azala muluba, mongala, muswahili, kivusien, yamaniema, mutabandundu, mukongo, naïbike, bino nyonso bandeko nanga, bozalaki na besoin ya réponse oyo. Pourquoi Kasavubu tant batunaka ye bozozo indépendance au sein de la religion nini sikoyo bandeko nangai bozui réponse exacte. Alors pour na bandeko oyo bazako benganga balbi mais pasta yoza na sagesse mingi yoza na intelligence, pourquoi makambo wana zo koma yango te likambo te bandeko nangai naza na surtout na ndeko nanga moko mongala naza kutuna maloba na ye awa wa mais à permettre ngati na yo kisabino ngo ye vraiment féliciter nga mingi albi ndeko naza mongala tozona baninga oyo bazo traiter au tribal aux tribalistes, mais biso zo faire voir bango to utiko vérifier pas ba mikolo to comprendre que makamu tout yo zolo ba eza vérité na ba archive to vérifier ndeko yango na bengo pona yebisa yo félicitations makamu tout yo zolo eza vérité tant zolo ba ki ba kanga ki mutu boy asaki prison boy pona ki moyibi posala ki boy ndeko to vérifier nyonso wana eza raison ozana raison alors to pesio félicitations nazana ba message yango awa oya lobi na koko yokisa bino ngo. Alors nalobi na bino bandeko na ngai pe nazana ba mikolo o baza ba chevronné o ba bi histoire ko lekanga o baza pe intelligence sagesse ko lekanga neti batu neti ba ne mwanda tsemi do batu neti ba ne mwanda tsemi so bo sala histoire mboka na biso bo tie wana ye ekitaka kaka bo mona ka zo komanyonso parce que ye a viva même le 4 janvier parce que aza mona bandal mona ya mular kulutu wana ayebe belé. C'est vrai que naibi ndaku ya naibi famille na bango parce qu'il est aussi de ma famille naibi ka vanda ki pa ya Mbuta Binda Simon na bandal et le reste mona de bango ya rité. C'est pour cela que ce boza ko insister poto koma eza iloko mo ba beteza malamu pour la génération mususu ezoya mais tout photo zana ba nani photo zana ba chevronné ngo lelo yo belé baza ko kufa ba musu baza ko kanga bango baza caché na ba droit moko musu o batu ba yebité. Alors, bandeko nangai, je crois que vous êtes suffisamment éclairé na question oyo ezako ningisa batu. Yako yeba pourquoi Joseph, président Joseph le défunt à Lobaki ndengwana. Nako ko reprendre ngo susute parce que binonso boyoki. Mes chers frères et sœurs, chers patriotes, merci beaucoup de m'avoir écouté et merci aussi de votre patience. Que Dieu vous bénisse. Merci, au revoir.